Maman Monique. Bonjour. Bonjour maman Monique. Toza la poste sombe la biso batou et ça la plus de 25 ou bien moins 20. Et comme la biso na ferme 3 tours autres toza na ngona ferme et ça la biso le côté ko sukola ko chama ina manioko et c'est le côté toza na poste batou wana et comme la biso na ferme et puis ndaku tozo la les amu qui est biso batu ebele toza na poste nango ota la biso. J'espère oyoki ba monde ba oloba. Oyoki, ba on a besoin de savon, bolobi de kamba savon te? Savon. Baza besoin de sukali. Toza ka banzungu e pa batu, mais toza posa nzungu, basali. Denzu basukala komela na tongo to meli avato dinda na mai oyebi maladi ezalaka kaka boye foto melaka bachi na tongo avato dinda na mai. Sombela biso biloko wana nyonso toza nango be. Maman Monique. Bonjour. Bonjour maman Monique. Toza la poste sombela biso batou et ça la plus de 25 ou bien moins 20. Et comme la biso na ferme 3 tours autres toza nango na ferme et ça la biso le côté ko sukola ko chama ina manioko et c'est le côté toza na poste batou wana et comme la biso na ferme. Et puis ndaku tozo la les amu qui est biso batu ebele toza na posa nango ota la biso. J'espère oyoki ba monde ba oloba. Oyoki, ba on a besoin de savon, bolobi de kamba savon te? Savon. Baza besoin de sukali. Toza ka banzungu e pa batu, mais toza posa nzungu, basali. Denzu basukala komela na tongo to meli avato dinda na mai oyebi maladi ezalaka kaka boye foto melaka bachi na tongo avato dinda na mai. Sombela biso biloko wana nyonso toza nango be.